Ba sango ya Congo na banda kuna bino ezali bongo spécialité ya Proverbe 30 na Sentinelle TV. Le Congo est en deuil, le Congo est en train de pleurer son héros. Mais vous devez savoir qu'il y a un adage qui dit un héros on ne le pleure pas, mais un héros on continue son œuvre. C'est-à-dire un héros balelaka été, mais un héros va continuera œuvre naé. Tous ces bana Congo partout vous allez dans le monde entier, bon les latés mais bon continuer œuvre oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba a continuer qui pe atiki biso na katikati sanga mais na ngolu na nzambe tokolonga pe toko continuer yango tina suka mokili momezo lela eloko kokamwa na Kinshasa esika matanga yali police ya ou bien la milice ya Kabila bazo bundana peuple ko sopa même na ngongo ba ucho benganga que ba zoboaka ba gaz lacrymogène bazo beta masasi batonso ba kufi batonso bazoki. Moi je crois que le peuple na biso baza m'instruité so baza ki instruit ko sona na bata bongote batandengwa na boboaka li bango kaka de cocktail molotov et aussi sa bango boboaki kana babutu boye bosali yango bien boboaki li de karwana bomona nde baobi na charanga olie boswana na bango bodisite na bango bosala cocktail molotov na babutu boleza matanga boboaki li bango yango comme ça babi na charanga bien. Alors ba nouvelle lelo actualité mususu toza na ngote ezali ka mokili mobezo la papa na biso Etienne Tshisekedi ne na lobaki on ne pleure pas un héros mais on continue son combat. Héros de Asalaka fête tango ba yebisaki ye ke moto ya Jean-Baptiste yangoyo te sito bomi tango héros de Asalaki fête ayebaki te ke ezali pe suka ya musala na ye pe suka ya bokonzi na ye ndenge lelo bata pe perde bazo mela champagne bazo bina na chaîne nationale kutu bazo lobela makambo ya Tshisekedi te tandis que ba pays ya monde entier réagir ba pays belé Afrique ba drapeau na ngweza en Berne na Kinshasa ba bazo vaquer ba travaux na bango comme si rien n'était mais tout le monde qui ba musicien oyo pe baza ba moindre te tango ba kufaki ba honoraki bango donc mboka oyo ezali mboka honoraka ba musicien mingi ke bato basaleli mboka makasi. Alors ba papa na ba maman o bazolela que télévision nationale ezobelo ko mongote ba salipe de nationalité ça simple bo pekisa bana na bino ba ke de classe bokata misala bino no supposé na limité bolela Tshisekedi. Alors ba sangwa Congo na bamboka na bino tozali bongo na spécial day ya Tshisekedi oyo za bongo na petit déjeuner pe lisusu tozo pesa ba information ndeni makambo zoleka pe to ko lobela bino volonté nzambe. Ezalaka bongo Moïse akotaki terre promise te mais Josué akotisaki peuple. Alors je crois que Josué pour le moment ezali Félix Tshisekedi, Josué pour le moment ezali Yonanga, soki Tshisekedi akoti biso terre promise te, c'est-à-dire rêve na ezalaki Congo ezala un pays de droit, un pays de droit, un pays où la loi est respectée. Alors le kola rêve na se réalisé te Yonanga tozaba Josué to kotisa peuple ya Congo na Kana ezali kobengana occupation rwandaise kobengana Kabila na bandeko nyonso pe ko instaurer état de droit ndenge Tshisekedi azaki ko rêver. Mais je crois que Félix Tshisekedi azali bien préparé, bien rodé pour nous continuer IDPSP rassemblement. Matanga ya Tshisekedi peuple azali prêt à bomba milice ya Kabila na aventurier ya Kanyama oyo azama ile mukuse to yebite akine kuluka nini kuna parce que tika ki mo peuple a lynché. Peuple azali inconsolable azako le leader na ye. Pourquoi bozo beta masasi bozo tia batu bambeli, pourquoi bozo tia trouble soki bozali police, il faut botia ordre. Siko rassemblement il faut esala eloko oyo ba politicien ya tango ya Lumumba basalaka na table ronde. Lumumba zaki na boloko
balobi to banda table ronde te soki Lumumba a été pourtant bango nyonso baza koyokana te. Alors eloko mpe bakoki kosala banomme Frank Diongo lokola président ya rassemblement mpe balobaki bakocontinue bamanifestation te ou bien dialogue te soki Frank Diongo abimi te, parce que Frank Diongo il faut aya kobeta na équipe oyo lokola ya Chichi aza lisusu te. Le peuple na Kinshasa bokolanda yango basiliki balobi ebembe ya Tshisekedi ekitana Kinshasa te soki basango basisi masola bakor te pe babimisi gouvernement te. Et puis lisusu Sami Badibanga azali moko ba wanted baebisi ameka kutu kotia makolo na matanga te, parce que ye mutu akena tous les deux médecins oyo ya Tshisekedi ilungana na mususu pe preuve que bayebaki liwa Tshisekedi Willy Mushitu soki musheni soki nani oyo azali pikime asalaki video na kotiela mino na suka alobi ke Tshisekedi nenga ke wana akozonga te soki azongi bakata musapi na ye. Bana pe ya IDPS balobi lokola ebemba Tshisekedi ekozonga Willy Mushitu place tout bakozwa ye bakokata loboko na ye bazolukisa ye eza ya koyinda aza prophète te azali pe nzambe te, c'est-à-dire ezali réunion na bango batape perde bayebaki ke babomisi Tshisekedi yango bazali kozela liwa na ye pe bazofete yango na champagne, mais bayebaki Tshisekedi wa mulumba kufi mais atiki plus de 70 millions ya Tshisekedi na Congo oyo baza plus radical que ye. Alors peuple congolais azamawa, peuple congolais azolela, peuple congolais inconsolable, peuple congolais aza décidé ya ko se découdre na ba to o bazali kuna. Alors awa ko Kimbuta après kisaki attroupement pe après kisaki ba réunion politique na banzi Kimbuta a signé décret loi ya ko stopper matanga na swaza mobile ya solo. Weli mishiki to éviter azosala théâtre to eza envoûtement eleke lié pe apanzi secret na TV ba jeune IDPS bazoluka ye bakata ye loboko lokola ye moko alobaki ke ebemba Tshisekedi ekozonga sote. Na basango ya Congo na ngongo oyo communiqué ya Banque mondiale ya lite epesi alerte que Congo ekoti déjà na une grande crise économique, c'est-à-dire que ba preuve ezali ke Kabila na famille na ye ba piller na matata mponi ba piller ba continue surtout ya Congo pe ba tiki eloko moko te. Demander à Kabila de choisir un premier ministre parmi 2, 3, 4 que l'opposition va lui offrir, c'est renforcer le pouvoir de Kabila qui n'en a pas. Or, Kabila est illégitime, il est illégal et n'a pas de pouvoir. Donc, il ne peut pas donner des injections. C'est-à-dire, Batumo côté, Bako Pesaye, Bakombo, candidat à premier ministre, Zara Moko, Ezali Bongo, Etienne et Félix Tshisekedi, Yefouan Dimango, parce que Azali Soussou n'a mandaté. Na Congo, babomi Soussou un colonel, Oyo babomi lokola Mamadou, parce que colonel wana a beta ki ba Rwandais, azobenga na ba M23, Oya Lokuta, pe babomi. Alors, toujours kobenda ba soldats congolais matoi, comment bino ba soldats vous a bien préparé, vous okoya na ba otage, ya ba occupant, ya ba Rwandais, ya bato bazoboma bino, pourquoi pas soki bolibo sila na ba Rwandais, il faut banana ko boma Kabila, ko boma ba généraux rwandais nyonso baza na Congo, ba Bisengemani, ba Ruberwa na simande boko bunda bobenga na ba Rwandais. Aussi longtemps Kabila azawana, Bisengemani azawana, Ruberwa azawana, sorry, ba Kamere, ba Caméréon eloko moko yo salamaka te, ekozala kaka ba scénario pe boko kufa ebele. Boko tika ba Congolais na mawa. Mwanda le Terminator lokola ya Chichi akei kende kosikola RDC po totikali na mukolo kaka yo soki yo kebite yo pe oza prochain parce que pa na yo ozokola te na moni pe na mira pareko ate sika moko bo pesi ba condoléances pour la Tshisekedi te bozaka ba spécialiste ya bo critiquer Tshisekedi siko akufi to moni ate sika moko bo rendre hommage te bosalango pesa ordre na yo na batuno batia bambi o balekaka na TV na bino kuna ya pareko bapesa basala musala ya ko rendre hommage na Tshisekedi.
Alors, soda congolais, Kana Mende a créé guerre dans le Congo, a créé peu groupe armé. Alors, pour m'amener ici, il faut barrer pour histoire ici là. Et puis aussi dans l'occupation rwandaise. Pourquoi les Polonais rwandais, Léon Lubitsch alias Kengo Wadondo, où n'a plus de 82 ans à Koufité, Kaka Etienne Tshisekedi, pourquoi doyen Moussou Baza Kuna Baboboli Kolokonga Koufité Ka Etienne Tshisekedi, ils allaient hasarder parce que utilisaient qui médecin naé, puis médecin naé panza qui samoke, Tshisekedi a kokoma le 10 février yango évacué qui est baya na poto ko ba checker mais comment qui trop tard biloko ba checker ce côté na kati calamité vérité ko bimanango bo banga na binoto na Congo ba bombaka eloko mon côté. Alors bana kin soki ba occupant ba boyi ko décréter deuil national binomoko bobo ya kotinda bana na classe pe bobo ya ko kemisala d'ailleurs ba futa binote. Bondi Melangai, la RDC se prépare à une transition sans Kabila. Tshisekedi a Koufi le 1er février, à Tikeli Lumumba le 16 janvier, Mouzé l'aventurier, Mouzé Kabila l'aventurier à Welissa date le 17, alors Tshisekedi a Tikeli Bango, bon son abino mois janvier, yé ne bandé le février à Kei. Mais Bondi Melanga, Kabila a recolanda en mars, avril, mai, juin, parce que Calamité tout se préparer na transition sans Kabila. Na Manchester, awa edo salon edo coiffure benga kinga atuninga na batu bele ba benga inga batuninga ba mime proverbe ya chichi akufi awa na Manchester bo s'organiser ndeni. Alors lobby to solola kina pasteur Eric Muzangi oyo azali moko pe muto IDPS asengi que ba Congolais nyonso ba oyo ba yebaki Tshisekedi ba oyo balingi ko se recueillir pour na Tshisekedi chaque jour toujours ça dépend na à partir de 18h na matanga pour na Tshisekedi ti toko kene na sala monene soki to s'organiser bien, c'est-à-dire à partir ya lelo matanga Tshisekedi na Manchester ezali bongo et pas ya pasteur Eric Muzangi boyebi numéro na ye soki boyebi numéro te bobenginga to kutana wana ba jeune union soit rassemblement ba jeune union soit opposition baya alors tous ara analyste pe ya bato royate mutunyo surtout sala émission akumisaka Cameroun to akumisaka Kabila amekane ko ya place onate po akokutana na dernier lumbe mwete donc to na posa na hote alors mututu akumisaka ba étranger azala onate to baki basangwa Congo na Kinshasa na ngonga oyo matanga zo continuer mais tout le monde sabotage et provocation il y a milice à Kabila ba jeune congolais baza prêt ba se découdre na bango biso to continuer ko lela un héros ba lela kaité mais un héros ba continuer à combat na ye Tshisekedi atikeli biso combat munene o ezali ko bengana occupation rwandaise ko sala état de droit ko installer démocratie ndenge ya bandaki pe ko bengana occupation. Alors bana Congo to suka kana olela te mutu na mutu ayeba ndenge ni ako continue musala au papa tikeli biso to za la distraité ndenge na babaki soki ba soda ya Kabila na Kanyama bazo tumbola bino ba o baza ba spécialiste ya kosala ba cocktail molotov ba sala ngo na moité na butu bo bwakeli bango ngo na tous les cas bo mona ndenge ba kobina cha pe ba kopesa bino respect. Alors tozokota sikoyo totala ba presse petolanda ba élément oyo ya le pygmée Willy Mushegi oyo alobike Tshisekedi ya zonga te ndenga kiwana awe pa na biso yeso za mokonzi bozala makasi un roi est mort vive le roi nzamba otika biso te nzamba za na biso. Alors na Sentinelle TV yeso za mokonzi nazo zonga na bino sikoyo merci tika la place oza pesa concession minière boy na ko pesa était nyamboka boy wana nde bazo profiter na aura ende ko Tshisekedi rassemblement ma Tshisekedi des nul yango Tshisekedi akei akosoka sute yo nzambe mama na ebisa yo tota la boy Tshisekedi akosoka soate
eza message na ye fort alobi poste wana bopesi ngai ya président ya conseil de suivi na boyi yango eza soni Tshisekedi bonga mindele nakopesa concession minière boye nakopesa ete nyamboka boye wana nde bazoprofite na aura ya ndeko Tshisekedi rassemblement masa Tshisekedi eza nul yango Tshisekedi akei akosoka sute yo nzambe maman. Etienne Tshisekedi a-t-il été empoisonné par quelle magie? Willy Mouchikou, vice-ministre de l'énergie, pouvait-il savoir et même parler avec certitude à la télévision juste après le départ précipité de Tshisekedi pour la Belgique que ces derniers rentreraient dans un cercueil au Congo? Voilà ma question, ma Congolais Bazotuna. Alerte RDC est en deuil. Sa police lance à ce moment des bombes lacrymogènes au deuil de Tshisekedi à Limete. Mawa. Etienne Tshisekedi ndenge na yebisaka bino modèle na ngai ya vie Etienne Tshisekedi akufi te. Et akufi na yete depuis lelo génération Etienne Tshisekedi blague à part toye. Papa, d'abord avec tout le respect, paix à son âme. Celui qui vient de mourir est plus qu'un baoba. Moi je l'appelle la Constitution parce qu'il est le sel constitutionnel de la RDC Congo. Celui qui vient de mourir, c'est le vrai démocrate de l'Afrique. Il blague. Papa Tshisekedi Alobaka. Peuple, prenez-vous en charge. Tosi to un chapeau. Ah, vous avez qu'à IDPST. Vous avez idée à votre en charge. Les 16. Non. Plan Tshisekedi. Plan Tshisekedi, prenez-vous en charge. Batika ba blague. Les 16, ceux qui va l'ingiter, Tokobima. Et puis avant, Ebembe, il a souligné le coup. Badi Banga. Badi Banga, la population Azali n'a pouvoir, il y a côté les mains devant Tshisekedi. Il faut gouvernement. Il y a Semko, il y a Tshisekedi, IDPS, sinon, les combattants. Bokanga, Ebembewana, et il y a Tesoki gouvernement, et Bimide. Moko. Solution, Basengaka, na pouvoir en place. Il y a qui a compris sa proposition. C'est ceci-là. Proposition, d'ailleurs. Togo Seng pas Nani. Nous sommes les Congolais. Nous sommes le peuple congolais. Nous sommes dans la bisso. Maintenant, alors, tu regardes l'autorisation par l'année. Papa, donc, ma caméra conseille l'autorisation. La voyez, bisou comme la souka, la langue moka. La bisou qui est papa. Voilà. Message Moko. Message Oyalobi na Chiluba. Na Chiluba te la comprendre. Prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Moïse a mis Israël comme ça on a soukate. Josué Ndayaki a même qui bango. Atiaki bilembo. Ma commis vient être sur accord. Félix a sur accord azo qui na tina sur des touré que motokolonga. Merci. 5 ans, le leader Etienne Tshisekedi Azate que non, te se laisser faire. N'a pas ce message, n'adressez premièrement la 5 ans. Et puis je m'adresse à la communauté internationale. Bamoni exemple à Somalie. Ceux qui m'ont cassé que biso peuple congolais te rendit mato koufa. N'a pas ça, micro si vivre les plus pires sont respectés encore voilà n'a lobby bon.
Merci beaucoup, tu as le temps, Samiko. Ah, tu peux ça dans le maman, après, il y a maman. Et Seigneur, avant de commencer, le balang, ok. Exactement, il y a détermination. Exactement, oh, et tu sais que dans le bac à la meeting, oh, on a la canaka le bac à auto-prise en charge. Ngo bakete soki yo peuple congolais mis en charge te muta ko en charge na yo azalité muta ko ko ma koleka yo akozala te et comme itango ya kolité na yo ki bande ko basa ko mitungisa mingi ba ko loba ete to senga permission na nani to ko senga permission bato baza bakambi na micho baso kamba c'est illégitime baso kamba makambu baza c'est illégal baza ba ko kamba makambu pona kaka na ndenge ya violence Tshisekedi alita pona non violence alita mindu kité Tshisekedi atikeli biso accord o ezali Josué national tokokena Josué wana kino na kana ezali nini ezali indépendance ya peuple congolais tozobenga Kabila wana azokende musika bakanya manasu bazokende communauté internationale toasu na posa na hote tobengani MONUSCO na tongo to na posa na hote peuple congolais ye moko akosala eloko ye moko Bonsoir, Papa Gradi. Tokiti lelo na siège ya IDPS tokuti baimbo kabazole na Papa Etienne Tshisekedi. Yo tango yo ki sango wana. Est-ce que ndimi yango to ndimi yango te? Ngai tano ki sango wana esenga lo boso na na regime esenga pasi. Nazaki na ondima te na bi na kitano na siège na ya. Na ye na siège bi confirmer za bongo. To bengi mutana Bruxelles na benga bisinga za okufa. Esenga pasi. Souci na ngaka eza na rolo baraki. Ata va ki tout ça ba congolais. Tout ça toujours ba combattant. Tokotikala toujours ba combattant ba obola nanga na mikini tokotikala jamais ko défenseur bino tokotikala jamais ko boya bino souci avec ton mutima tolela toujours na binové boza toujours bon moko do na senga na bino gradi tebi tozano bandelia wa ti tokozana na suka tozala ka na yo tebi biso tolela ka ndeve tona pasi ya ve donc pasi biso nyonso yebisa biso na mutozo tala yo yo kila kisango ozala ki wapi na magasin na téléphone masa bengi ngai ya va kufi bo bela binga na ondi matin na va kufite na oboya na kuna magasin na téléphone na magasin ba benga ba chombo ba na magasin kutukuna eza so mo mobulu magasin esa ya kutu bien te na utaki bisika na bimai ke no so bakisi na yebe ba yebisinga ngona zaki na kanda makasi parce que ondima ki yango ki eza vrai que Papa Etienne nandima kite na ya pa président ya komi ade ba confirmer nga eza ya solo mais tisiko ondimi yango to ondimi kati nandimi pete soki na moni ende na kondima nandimi te pona za na yoki kanda makasi il fallait pas ozosuka ka il fallait pas kufa po tozoka te pare poison batiele poison pona nini il fallait batika abunda bitumba na itina suka yende tozaki ne bauba na biso ye wana eza maladie te parce que tu dis que te maladie akendaki bien azaki makasi maladie tokondima ngo jamais tokondima maladie te mais quelque part tomoni ba intervention na ba Facebook et Papa Etienne Tshisekedi déjà comment ki mukolo azaki déjà fatigué c'est tout à fait normal que liwa pe comme pour moi la muki tozomona bana mikia ba Vous avez tout le temps qu'il faut. Ce n'est pas une affaire qui concerne le chef de l'État. C'est la classe politique qui se met d'accord autour d'un nom proposé par l'opposition parce que le Premier ministre doit sortir du milieu politique autre que celui du chef de l'État. Ce qui était fait avec Etienne Tshisekedi qui est là devant vous.
Monsieur le Président, vous chantez? Vous voyez, madame, je suis